Infiltration rwandaise tuti na Kivu pe na koyebisa bino lolenge kani Paul Kagame le Rwandais tuti Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na le Rwandais Utu Vital Kamerhe Caméléon bazwi mokano ya kochela président Félix Antoine Tshisekedi poison famille mibale za famille Nyakero. Oh, tout le monde a Denise Nyakero, tiktokeuse. Moi si nyonso à cause de la légèreté. Moi si nyonso à cause solo la 3 heures, 4 heures du temps. Na téléphone na batu mususu te. Tout le monde a ngona ba masolo ya Sandra. Ma solo nyonso ya Sandra na Denise Nyakero na zoa yango na bomba yango na disque dire nanga. La femme doit se respecter. Mais tous on a deux femmes. Nyamboka na biso oba se respecter te Olive Lembe et Denise Nyakero. Quoique je soutiens le président Fachi, mais Denise Nyakero azo beta mabe. Pe ba disposition zui contre nga Denise Nyakero. Yeba ke Nyamboko yo l'un de tes frères batindaka ya ambassadeur Afrique du Sud boya ki po balobi ke asalaka na ambassade ya wapi ya Rwanda na Londres. Mboko eza ko soutenir RDC et Mokonza Mboka président Fachi. Ngana zo soutenir Fachi mais oyo zo saleza makamba soni. Ngana yeba ki yoke ozano rwandaise. Tant bandeko no bakomi ko attaquer biso. Ba famille élargie ya maboko milayi, ya musika, ya pokwa. O ba ye o ba tant papa Etienne na sa une opposition to mona ba kombo na to yoka ba kombo na bango te ba brunda te ba ye lelo ba bandi pe ko kotela Rolaka Chantal e bazo kotela yo o komisa bango ba domestique mengaite Denise Nyakero o eloko ngai na mamonyo za mabe na conflit na yo na Sandra il fallait pas ozwa ki décision totalaki bakanga mobali ya Sandra batika ye bolumbu meteo komona sikoyo babeti bambate ya mike na bokechu batiki ya bolumbu tokolobezan yo to yote point d'interrogation po tolanda yango na TikTok masolo ya yo na Sandra sikoyo peuple congolais boyeba famille Etienne papa Etienne Tshisekedi bayeba président Félix Antoine Tshisekedi ayeba Sandra a été violée. Mutatinda qui ezali mutatinda qui ba violer Sandra c'est Denise Nyakero. Et si ka mutema nange nyonga ki yo muko pesa ki Sandra confiance. Okomi ko beta masolo ya mobali no ya kala. Okomi ko beta masolo ezanga mutuna makolo. Mais otindi batu ba ke no violer Sandra naza na preuve. Ngana ko senga bino mbongo te onga osala chantage te na osala de politique différence entre ngai na Sandra c'est ça pour opesa nga mbongo depuis janvier 2023 tina novembre 2024 opesa nga ba mbongo Fachi ayebite bande kwa Fachi ba yebite mwasi mabe donc Denise Nyakero président de la République Denise Nyakero peuple congolais atinda batu ba viola Sandra a été violée Denise Nyakero mutatinda je naza na preuve alors moi si aboye monsieur le président ma solo aboye yebite naza na preuve monsieur le président naza na preuve Sandra a été violée batinda ki Denise atinda ki batu ba violée Denise aza très dangereuse monsieur le président yo yebite Ovanda kana nyoka, bolala kambeto moko na nyoka, olamuka na nyoka. Sandra ozala ki violé. Komekana ko benga ngate pona ko yambote, ni mobile no na ko yamba binote, bozali batu mabe. Bobane ko enregistrer Denise pona babuzo batala ndenge bisika bosuki ba violé yo, ce qui m'a poussé aujourd'hui. Ça c'est l'une des raisons. Deuxième raison, na eko yeba ke likambo agression rwandaise ba utiliser Rolaka Chantal Rwandais touti
alobaka ndeko ya Denise. Général Gabi, chef ya JR, Rwandais touti, infiltration touti na Kivu, ndeko ya Denise Nyakero. Peuple congolais, tant ozolala, ozolamuka, yebaka ete Denise Nyakero, c'est une Rwandaise. Et notre président a un danger permanent. Et poison. Ce qui a un problème, il y a santé, mais c'est le président, il y a l'Afrique du Sud. Koyoka Denise, c'était à Mémona Belgique, c'était tout le monde l'issoussouté. Je m'adresse à la mère biologique du président Félix, Maman Marthe. Tobungisa papa, tout le monde vanda 2 ans à ma belle. Ils a passé, pama, benga mwana nayo, solo la mwana nayo, notre président, pour aller en bas de Denise. Je vais conseiller un président Atina Denise avant la Belgique, à Kotamboka, Kinshasa, jusqu'à ce que aussi s'habitumba. Mais ça est très difficile parce que Denise, aza konvuka, aza ko s'imposer, na beaucoup de détails moussous. Bande ko ya président Félix Botelema, photocopie na vie et zalakate. Denise aza hypocrite. Bomo na kayelo kwa la mwasi malamu, mais c'est une hypocrite. Boza la prudente na Denise Nyakero. Bible na maboko motema nde Satan. C'est une Rwandaise touti. Plan ya Kagame ezali bache la biso président poison. Mobutu baye bisa biso kufa na prostate, mais bache la qui est poison. Mundela la qui est poison. Papa na biso Jano Bemba. Une semaine avant voyager, na loba na papa ko voyager te. Au fond na kende kaka moi nanga Jean-Pierre Bemba na prison. Papa Jano akei a komi kuna médecin c'est aina kati ya masolo aza ko insister ba opérer papa Jano Bemba. Claude Munga aepsaki papa Jano kolinga te bato mbongo ya bambongo po papa na mbongo ya bambongo alobitika akende boye ndikila akufi. Boye barake mutombo kembe ba américain ba démocrate ba sala système pas munganga na ye ba yebisi munganga na ye muto azokotisa fachi na ba bisika minene ya ba lobbying loba koza na tumeur ya cerveau mutombo kembe akufa balingi ba bomayo ba chelo poison olia kabilo kwa mulonga ni na yo Denise Nyakero, mais c'est une Rwandaise. Alors monsieur le président zala prudent. Et ça passe na beaucoup de détails mususu pour na respect dans le monsieur le président. Mais Denise Nyakero aza nyoka. Denise Nyakero aza cancer. Donc dans le baboy ba disposition aujourd'hui na ba ta famille élargie à président ba yana pourquoi. Bato botindi na Afrique du Sud, yebaka Afrique du Sud eza Belgique te. Afrique du Sud eza Belgique te ba olia mbongo. Kotika mutakala toko bomangai kotiko yanga mulonga ni mutakala to ba violer ye ndenge ba otindaki batu ba violer Sandra et kotika la kosala mate. Président n'a qu'un seul défaut. Fachi aza mutema mulai. Deuxième défaut azoeba ke abanga kama kiletanga. Famille Nyakero, elle et ses frères et sœurs ne sont pas des Walungu. Batu bazo kufa na koshokor na Walungu. Na 6 ans, président na pouvoir, Denise Nyakero akendamba la boni na mboka oyo Bukavu, Bomituna. Asalani na Walungu, Bomituna. Donc, ezali pasipe mawa. Kubenga yo Rwandaise, eza insulté, eza nationalité na yo Denise Nyakero. Oyo bongisi contre nga et kozongela yo, pour le bananzambe lobi, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Cause n'a juste. Mais c'est le président, conséquence était à collègue conseil. On a zolo banayo, zara prudent na Denise Nyakero, ayebisa yo te, que Sandra, atindaki batu ba violer Sandra. Ayebisa ki yo te na banaye ko solo la na ye. Ayebisa ki yo te, makambo ayebisa nga. Pona yo, pona batu mususu ayebisa yo te.